Solani na yoka mabebo. Solani yango yoka. Yo soka sola mabete na ndako. Yo ma. Ba bilamba na ba mesa na ba kiti mama. Nini boyoko? Na lemba kite misana zo sala. Yo kasi ndikotika yimo na ndako na bana yo kasi okoka osala musala. Ah bon? Donc l'autre kala na bana na ndako okokosa musala moko te. Kasi bango desila bomse na ngapenda ko bango ba yeka ba bandi ko bebisa bebisa boy, hein? Ah, o mwana opera surtout meilleur apesa nga pasi mwana. Eh. Chaleur na lembi. Ilo ni mabela sali. Ah, nazo longola ngote, nazo longola ti. Ah. Kezo ba kuta tele. O bando ba bakia. Eh. Na lali penza. Lukuto abete la lali eh. Ondi matin. Yo so train na ndako yo ko mso sala les arrêtés za kolala. Ko sala musala na ndako yebite. Bo musala nga na se musala te. Hein? Nga se musala te. Na se musala. Yo zalaki. Ah. Musala soto wo okuta ndako propre bo ngai te. Hein? O ba bebi so bana na omo ko kakati. Chaleur na lembi. Na lembi chaleur. Ozoka ngai na lembi. Pone na mbali kola mesa. Sala na zongi boy na zongi ne pona ko se reposer. Siko lo ko mabe. O moni ka mabe pone na mbali kola mesa. Na treli no no vandi no ngai. Yo ndo yako tika mo wana. Yo je le motiki. On bite ke chambre za ko ko tela mbali okuna. Zana be ngana mutu. Zana be ngamta conseiller kayo ha. Zana be ngamta conseiller kayo po aya kotala makambo. Asa isa nga pede. So kelo ko samu sanga ndo mesa ko samu sanga ngai. Ela moyo muto tika kya ate. Bon ko zongo yo moko tika ngana zo. Ta mususu kutu na mususu o cha chemise do. Ah ba no ba. OK. Allô, ma bijou. Oui, maman. Non, non, na uto koma kana ndako sikoyo. Ah, l'autre si. Oui, maman. Oza na maison. Na boutique Bidor. Oui, maman, s'il vous plaît. Si oza na temps, pardon. Mais quand on koleke pas na ngai, puisque maman trop c'est trop. Trop c'est trop. Ozo chaleur ba conseil, ndenge ni na ovana na ndaku, ndenge ni na ovana na libala, mais c'est comme si azoyo kayote. Maman s'il vous plaît, soza na temps, ya kana osiko na ndaku, pardon. Makambo ko sila nga biso mbalete, hein? Makambo ko sila biso mbalete penza. Ah. Nazo bombisa ngope. Ah. Publio ko se kombi. Oui, na lendi na ngai. Okata ba pongi pa mani oso batika ngo basala ngo moko ba nyoso tu na ko bongisa ndako ngo te tango bongisi mi bongisi poko bongisi na ko lala pe pongi te ata ma ponya muke na ko zwa te salite ni ya malonga yo monia hein yebi ba salite za na kata na ndako ba yo yebi yango oyo ganga ka pa maso uti musala uti ba place ba mbiasi na basi na yo ale yo kosela nga makambo ngana tiki ndako sete za solo ni yango ezalia ngalu mbaka soma peka hein ndako yo moko lala ka londo zo ka mo solo yo so koti kaka ndako solo so koti kaka ndako solo ndako mo za ka memlini na osala ngo pesima buli boyko Est-ce que va bien venir à Tiki Mista dans la salle? Eh, on a donc que fait ça là. Chaleur. Mais on a dit ça. Oui, là la tépoani, on a vu dans sala aussi, mais jamais mitumba. C'est là on a dit que pongi. On a ça dit que pongi na ndeni. Na bile na obina ko sala yango. Na sape mu. On a ça na ndeni na. Oui, maman, oui. Tu nazala mupaya baba. Oh nini boye vraiment. Nini boye. Vraiment. Ozo vivre ndeni na kati ndako. Tu sais absolument bien. Ozo vivre ndeni parce que ngala non. Mami je lo on a bengedo ya ngwana tozo vivre bien té. S'il vous plaît, tozo vivre bien té. Maman pardon, bofanda na. Tu vois na nini pasa ko mutu mama. Tena zo pukula na. Eh bana ni basa. Mama nga. Mama. Papa c'est moi la bazar. Bazar na yesu qui se plaquer. Bazar banda kuna. Ozaki banda tobo. Ngai. Na lala kite musale belenga moko na bana ko epa ina landa bonelanda. Mami ju soki na bengi binoa na bengi yo pour la. Ça dit asumba kite na longola kyango siko fe na bwaka. Donc c'est madame copine na place avanda vraiment. Ça la on parle ndako te parce que la sila lembi. Na te yo na modèle nyo surtout na yebi que c'est ko kanga vraiment. Boye.
place tozala rime Maman fanda ko olamba mwana te. Ah, il faut bon lelo penza il faut to solo. Na zo ata ko solo na yo vraiment. Choix ça te boete. Likambo na zolo babanda kala mizo na mona tizo ozo yo kate. Te na sala ki na ngani ko lemba na lobi na ese que ni na téléphone. Mobali no zo déclarer trop tala na bilamba la. O tu musala? Non tu musala chose makasi. Te courant. Ma biju courant za ki te courant. Omoni courant na Congo ni zo kata. Ba surtout ba yebi na ba ko courant za na rosuté. Ya malonga te na mboka la biso. Mais bandanga la yebi couple na mona kaka. Na chale vanda na mama na ngai. Vanda le peta na yeli yo. Et na yeku tuna mupaya na yeba kite na yo kuta des ordres amour. Mais malgré papa yebisi na na téléphone. Ezaka ere inde sala mete. Na zo na la ki sala na lembi la bila se reposer muke etango yeka mba moko abanjo tongo. Siko kutu toza bisi na congé bana tata mo sina bango azwi bango. Zana yo moko tikala oya bébé. Oya bébé. On siko musala ni momo zala ko ba mama biju misala vraiment. Moi si azala ka bo etenga na zo peso conseil bon siko nzungu. Ye ko sala nini ko la mesa. Na za ko lia te ko lemba wana ko. Atiki biloko atiki bito nzungu ka likola mesa. Na bande ko lia na ndeka mabete na faida. Soki na moni nzungu abongo kopo omeli pe mai otiki. Lipapa mona lokoti ngokunda na lokoti lamba papa na yo ya mobali na yo na si ye moko mtataki mo se komi des ordres tala biloko ezaka likolo kuna. Ata kopo wana kopo pesa na amour tena amour te. Otena amour bien. Soka boke na ngo. Soka na koti pesa solo wana ebetinga vraiment na comprendre tenga aso mekonga na vivre le mai to solo la. Donc nazo pesa yo conseil mobali na yo abala ki yo nga na zalaki. Donc to bali yo nyoso to le kostu moi si mobala pesa ka biso to pesi. Siko ba conseil nazo pesa yo ozo yo kate. Okomi ko tia mobali na yo mal à l'aise la mobali no ki de musala ki na ba chiffonner. Donc akende ke courant wapi mama na ngai. Bon courant ngo ezala biso to vandi nga pe la vandi na bandali. Donc ngape est-ce que vous monga la bimi na ba chiffonner. Yimo peka linga ka lamba ngo babilamba muso ezaki na chala ko pesa ngakanda chala ko pesa ngakanda na bio ko pesa ngakanda ki chiffon au faut repasser ka 2 jours au bon si bilamba 2 jours tiena moi à moi na etango ya ola mukaka amoni bilamba les propre la tika kambala mo mama yoko c'est la kaka oye ba 10 ans de mariage oye ba 10 ans likamo tozolo banka ngala yebite za na basi mingi bazomona ke soki ozwi libala yo pona yo monika ke makambo yo surtout ekoki nzoka ndo papa ta wa mona ka yo libanda lingaka yo nyanzimita lingaka yo na condition bo ozaleki pa na musika tana bandola ta fula oyo mukwana yebisa ki oni na ye awa na tikele kutula mbongo na lobi mama copine zo mbongo kende salon de coiffure est-ce que ça lisuki tena pona taki kisa basilité basili bazali na bijou ngana zangi mbongo opesa epa kende pesa mais ndako kutula lobi na lobi papa pesi yo papa pesa ka yo surtout yo zo compléter kende na salon de coiffure awa ezala batande ba matanga mona ba manane ebani mingi na bandali moi mutu msu muninga kufi boye oza pressa ko kende baninga basi bakendaki mais en tout cas maman na vraiment na lobi tina lembi mais na yebi ke baka oya yo ezala basi ebele basi mingi ya mabala bakanisa kaka ke soki mobala bali yo atie yo na ndako donc ekoki donc na lobi na yo na lobi mama soya nzoto na yo mobali no mto sukula ote ndako oyo mobali oyo mto kosala ngo tozaka na bana misatu ya panga eza te ke kozana bana misato eza soki loko boti bana il faut mutika ndako na osalité makambo surtout ezala désordre mobali na yo ozo s'occuper na ye bien te eza bongo te donc parfois na yaka neti lelo toyena mopaya tokuti ba pampers na se tokuti bilamba na batina mabele ba sapatu ba nini vraiment na yebite basi ninga mabala bozo bunga bandiko na ya basi bozo bunga parce que libala ezakaka mbetu te o chambre te. Donc bozo bunga bozo kende à côté so mobala bali yo pona okanisika ya kiwi lokola mobala balinga donc esili bongo tant mobala na bala que peut-être alula ki ona so ya nzoto na yo so ko koti na libala koti na kati ndako okomi salite neti mama na nga ona eko kutai a ngala penser ya kae nazala libala na bango donc nazali marraine naza tout pona bango na pesa bango conseil na yebisi mama na nga na lobi mama il faut obongisa obongisa ndako na yo moko il faut pe ozala ka soin mobala obima boya kuta tika ki ona liputa na robe na ya liputa oyo na mbeto tanga okende musala ya kutuka na robe na ya liputa oyo même foulard ozala ki na ngona mutu ozala ka na même foulard oyo donc
bandeko na ngai ya basi nga na pesa couple oyo conseil na yeka pona ko pesa bango conseil mais conseil wana ezaka pona bango mibale te hein donc siko nazo sala musala na nga o nga na salaka donc pona ko pesa basi oyo ya mabala oyo bazana même kana ndeko na ngai ya mwasi bomeka ko changer parce que mibali na bino mibali mingi bazobima pona ba comportement o nga na kutika na kati ndako oyo. Donc moi si olingi ko sukola te, moi si olingi ko bongisa ndako na yo te, moi si olingi ko s'occuper na mobali te, moi si olingi ko lamba te, donc lokola na Congo ba maleo e koma nango, donc mobala koma ko lia libanda, en tout cas bo meka ko changer. Likambo eza tina poto. Donc ya grave lisusu na poto toza na nyonso. Mais moi si ozo bongisa ndako na yo te. Donc soki bana baliaki biloko o bana baliaki loso. Mobala kendeki musala kutaki ndako atikaki mwanda ku propre tant mobala okota azokota kaka bandi ko lokota baloso wana na maboko. Donc basi bo mekana ni ko changer. Bo meka ko changer za basi mususu mibali mususu bazala ata moi si na yaza soin. Mais ye azobima libanda wana na yebite wana za baka mususu. Mais modèle aka ya mama na biso o basi mingi bozabo. Bo meka ko changer. Bo meka ko changer parce que kitoko moi si mi sala tout le temps. Moi ça c'est le coup la fleur. Il faut toujours comme sale. Il faut toujours comme bongisa. Donc parfait ça va parfait ça moins cher parce que parfois nga na yaka na bisi papa na papa toke na boutique osombela moi si na yo parfait na osombela moi si na yo parfait osombela moi si na yo mafuta na sala rango so pe na wuti poto na ela ka ba dedora na pona kola kisa OK ndeko na nga ya moi si il faut changer il faut ba ko bongisa nzoto na yo ozo mona nozala no mwana mukie parce que nga na yebito ba mobali no abali o 10 ans pamba. Donc na yebi ndenge okotaki na kati ya libala o age eza na se mais ozo mitika otiki ozo bimisa mobali na yo libanda bandeko na nga ya basi bo mikana ni ko changer nga mama bijou na zawana na pesa conseil na bakaya boy donc na lobelaka ba comportement nyonso tout on a ekokuta lelo si je na biso ezali baso bazali salité bo mekana ni ko changer tala couple o mobali o azako se déranger grave soka azalaki mobali moko ya mobulu basa bima libanda kala pona nini ezokutala mama na ngai mama lingi ko bongisa ndako te mama lingi ko mibongisa te mama lingi ko bongisa bana te mama lingi ko s'occuper na papa te mama alambaka te parfois babenga ngaka ata mususu pona TV mama ko lamuka pona lelo tokuti ko reza te hein. Maman avant de la carte la série, soit avant de la série ou la six série, ou comme la série ou la six série, donc ma copine a grave. Donc dès que zawana conseil ou ezali gratuit, ça pour la maman nyo surtout bas na comportement. Fa biso surtout ni toza ba maman ya bana. Copine ngande azana za ba koko. Toza ba maman ya bana donc to yeba komi bongisa. Donc to bongisa banda kuna biso. Banda ko ezalaka soin si mobala zaki na kanda libanda koti tango akota ka abwe moko ayoki modere ndako na ye esali moi bien mobala ko vanda tala ndako azu télécommande randi ko tala ndako oyo moya papa ya ndako oyo avanda ezalaka te moya kota vanda simba ta télécommande ba dota parce que télécommande parfois ya okuta na ba fufu na ba potopoto bana donc bon mekana ni ko changer vraiment ils a conseil ils a gratuit parce que kaya mama nanga oyo soki oyo esili na ko solola na privé pour la komeka kotali ça ndenge ni na koki ko continuer ko vivre parce que boye mobali na ya benga kinga lobby mobali na ya komi na ba idée ya mabe mais avec l'état na yebike mama nanga akomeka ko changer parce que siko penza na zongi vraiment na ye Congo kaka pona ko traiter baka oyo ka vraiment na yebike mama nanga boyo oyo ki conseil na ko solola no lisusu a privé et puis na ko bengisa yo na ndako na ko bengisa na boutique na ngeza musika te oyebi oza mopayate boutique na balari na 79 balari numéro 79 yaka na lobby na yaki na mwa bakado pona yo na pesa yo mwa crème épilatoire et ye koti na boutique ebele donc ba dolore ezali bilamba ezali en tout cas batu bandeko nanga partout mokili mobimba poto États-Unis Afrique nga soko lungi yo zwanga Bidor TV masolo ya sika wana eza chaîne nanga chaîne nanga soza na lisolo na ona kubeta ba histoire vraie net ona uti kubeta oza histoire vraie donc ba histoire na bino nazana moposa donc bo benganga to subuto bo komelanga Bidor TV masolo ya sika baso bozala ka salite bo meka ko changer parce que mibali na nous bazo limo bima libanda